bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kolanda chaîne na biso ya www.zoomel.com. lelo tozali na esengo mpona kopresente bino baémission na bino oyo bomesana kozela. ngai papa Roger Babo lelo na kopresente bino baémission oyo bomesana kozela mokolo na mokolo mpona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli bango. Ozali lokosu nazwi responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel.com mpona kotalisa na bapepe congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo oyo ete mboka na biso ekende liboso mpo ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala mpo ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso mpo ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel.com. bandeko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda radio Zoomel 1000. bandeko babolingo lelo ezali mokolo molamu oyo tosilaki kobongisa po ete toyebisaki bino ete lelo ekozala mokolo oyo tokopesa bino basango to suite ya bamasolo oyo elekaki ndenge nini bafietaki Roger Bongos na police antiterrorisme pe ndenge nini bafietaki Rex Kagrave to ete Rex Kazadi biso tozali kobenga ye Rex Kagrave po ete azali moto moko bakanga ye na baka ebele grave na Paris. azalaki kaka soki bakangi ye akei basali manevre pou batiki ye bakei bakangi ye bakei batiki ye me mbala oyo bandeko baye kokweya na ye na ndenge ya liseki te bandeko po ete makambo oyo basali eleki buro to eleki minene. bandeko babolingo boyebi ete ndenge kaka balobaka ete na mokili oyo moto moko takoki kobeta tolo po aloba ete ye nde azali pomba akosukisa bato nyonso na mokili te ndeko. kolo mokili oyo ezali kaka nzambe. moto moko takoki koloba ete ngai nazali pomba ngai boye koleka liboso ya bakamera mpona koloba n'importe quoi kosala neti kobangisa bato. mais en réalité bino moko boyebaka eloko nini elobaka na kati na mitema na bino. bandeko babolingo bino moko boutaki koyoka lisolo ndenge nini polisi ya antiterrorisme bautaki kofieta Rex Kagrave pe Roger Bongos na bato mosusu. bandeko babolingo likambo ya bato bazali kokanisa ete ezali likambo ya moke ezali likambo ya moke te ezali likambo ya monene. pamba te bandeko Roger Bongos basurprendre ye na tongo na 6 heures pe eloko nini esali ete Roger Bongos esika azali ata balobi bapesi ye liberté provisoire motema na ye eza kaka kobabila boyebi tina po ete bauti kosaisir baordinatere na ye na badisque dur bandeko na minite oyo ndenge tozali koloba polisi ya antiterrorisme bazali kovisionne video par video maloba nyonso tu bazali kolandela yango. bandeko Roger Bongos ndenge azali wana po ete bato bayebaka te tozali korevele bino. Roger Bongos azali moto oyo azali kotravaille au service ya Ngwanda le Terminator po bato mingi bakanisaka kaka Roger Bongos kombata te. Roger Bongos azali na service ya Ngwanda le Terminator azalaka paye chaque fin du mois. yango wana eloko Roger Bongos azali kolela po ete na badisque dire
na ye wana oyo ba saisir bakomona makambo ebele yango wana ete Roger Bongo sayebi ete nzela na ye lubwako ezali sur na minute ndenge ezali wana bazali kobeta ba recherche baluka ba avocat makasi mendeko okoki na koluka avocat ya makasi soki mbila deja azwi ba élément ezali komonana apesi yango na juge ebonga kozwi avocat ya makasi bazali kodute na ba problème na yo mais yo zwi avocat ya makasi mais ba élément oyo ezali kolakisa ete yo zali moto oyo salaki mabe ezali komonana lobaka ka avocat wana tango mosusu akokende ko défendre yo po ete soki balingaki bakatela yo 10 ans abundi au lieu de 10 ans bakitisi yango na 8 ans ye akobundela yo kaka mpona peine na yo ya prison balembisa yango mwa moke po tango wana avocat azalaka lisusu na makasi te bandeko il fallait koyoka bandeko tozwi bafuite balobi ke Roger Bongo azali kolela po ete baelema ya secret ya mabe oyo ezalaki na kati ya badiske dur na ye yango nde eloko azali kolela ezalaki na baprogramme mosusu na bamakambo oyo mosusu ye asololaka na ngwanda na privé ndenge nini ngwanda atindaka ye po ete asangisa bato basala batrube bandeko ndenge Roger Bongo sibomonaka ye na groupe wana ndenge azali na Rex azali na Odombo azali na bato mosusu nzoka nde ezali likita oyo bato mingi bazali koyeba te biso pe meme tozali koyeba te me toye koyeba ngo na dernière minute moto oyo azalaki kokamba bango tête na bango ezali nde ngwanda le Terminator. Donc Roger Bongo ndenge azali wana ayebi meme sika ngwanda azalaka ayebi ne meme ba mouvement nyonso ngwanda azali kosala yengo wana na minute bandeko disque dire oyo ba saisir makambo ebele ekobima pe bino moko bouti koyoka bandeko toyebisaki bino ete Congo liseki ezali te na banzi ete bautaki koyoka ndenge nini bauti kofieta DX phase oyo bakotaki kote Equateur oyo balingaki bameka magie boyoki ndenge nini bafieti bango wana ezali émission oyo tokosalela bino na nsima ya bangonga mais oyo tozali kolobelela nanu sikoyo makambo ya ndenge nini bafietaki barex bandeko na minute oyo kaka rex oyo ndenge bomonaka tiaka monoko kolobaloba na minute oyo azali na esika na ye azali kolia vungule bandeko oyebi mingi bazali kokonfondre bazali koyeba te okomona bato mosusu bazali koloba ete Rex ndenge azali wana soki bakangi ye azali na ye inosa bakotika ye me bino bozali kokonfondre mpo na nini bomoni ntango babandaki kokanga Rex mbala ya liboso ezalaki kaka police normal akangi yo ake interroge yo na bato ya lokuta bakoya non Rex azali na inosa bazwi batiki ye me oyo sikoyo bakangi ba Rex na ba na oyo Roger Bongos ezali police normal to bozali kokanisa ezali police ya anti-terrorisme yango na bozali komona ete niveau ya makambo yango ezali likolo ezali makasi bino bozali kozwa yango liseki bango bakanisaki ete ndenge bazwaki moto bapelisaki babwaki na kati ya ambassade pe bazwi bafilme yango bamoni yango victoire me bandeko oyo ezali poto toyebisaka bino ntango nyonso na baémission na biso tolobaka boye mondele atikaka temps mondele soki azwi décision kende kokanga moto seka azali na baelema nyonso tu aye mpenza akokangela yo na luketu eza te kasimba yo na loboko mposala bonyolusa pia okimi te ndenge bomoni bakangi Roger Bongos ndenge bakangi Rex seke tango moto wana batiaki na ambassade police asazwaki bainformation babandaki kofile bango malembe batikeli bango ntango bango balobi tosali eloko eza te nzoka nde police ya antiterrorisme bazalaki kolandela malembe ndenge bomonaki bakendeki kokotela bango siko mpo bakanga bango ezalaki mpenza bazalaki na baelema ndenge bomoni peke bakangaki disque dur bakangi ordinateur na baportable na badisque dur ya Roger Bongos c'est que police aza déjà na bainformation nyonso tout sur table po
portable ya Roger Bongos ndenge ezali wana bandeko boyebaka ete portable wana mokolo oyo batiaka moto na ambassade bakoverifie baapele ya date wana ezalaki na butu na minuit bakoverifie baapele wana mpe bakotala conversation nini asalaki makambo ye ndongo emati nzete ebongo sikoyo na kati ya diske dire na ye bandeko asambela ete bamona makambo ya mabe te soki bamakambo ya mabe eza na kati nde Roger Bongos na banzi ete na nationalité soki mpe nationalité alobaka ete naza français na banzi ete ntango bakoklase na liste ya baterroriste nde wana okomona bafrançais bakoloba pesa nanu mokanda na biso babotoli ye nanu mokanda batie ye na lubwaku abeti yango mpe ndenge moko mpe na Rex soki bake kokuta Rex na bambeba somo bandeko boyebi ete balobi Rex kuna na boloko esika azali akomi nde kotangaka bakombo ya bato pamba po ete tolobi malamu bandeko ntango bazalaki kokanga Rex liboso ezalaki kaka police normal police oyo ezali bapolisi ya baarrondissement na bango baye bakangi bake basambisi ye batiki me oyo ya mbala oyo bandeko anti-terrorisme na kati na France oyo wana po mona niveau ya makambo ndenge nini ekomi balobi ete Rex ekomi kaka soki balobi likambo babimisi dossier boy tala likambo oyo osalaki bo ngai te yuyu mutu ngai te odo akomi kotanga bakombo ya bato pamba bandeko nambila alobi bamakambo nyonso to soki baza kotuna yo kaka oyo te yuyu mutu obo donc koloba ete yo ozali inosa na makambo nyonso to badossier oyo toza nango awa bandeko Rex ndenge ezali wana po esika azali bandeko aza kotoka Rex aza kotoka oyo oyokaka mpenza mitoki ya mibesu eza kokita toyebisaki bango ke liseki na bango eleka te bango batiaki yango lokola tembe yango na tozali koyebisa bino bandeko babolingo ndenge makambo ebandi boye bokanisa te esukeli kaka na France Belgique pe boyebaka ete azali koetudie mwa bandonge oyo ya mike oyo bazali kosala makelele kuna ndenge moko mpe na Angleterre bakozwa po ete ezali eloko moko bandeko toyebisaka bino mokolo mosusu na émission tosalaka mpo bino bolandaka yango tolobaka ete Union Européenne bakotaki réunion mpona kolobela uniquement makambo ya bozoba ya bakombata bazali kosala mingi bakanisaki ete tozalaki kosakana me ndenge tolobaka kaka biso tolobaka makambo me verité nango ntango eyaka nde ekangolaka tolobaka bamakambo oyo kala toyebisaka bino topesaka bino na date bato baseki balobi réunion nini oyo Union Européenne bakokende kokota mpona makambo bakombata botika babiloko pamba wana biso nde tozali kokonza me lelo oyo verité ya radio Zumel 1000 ebandi kosala bandeko bakobanda kofieta bango ndenge ezali wana bokomona na bato babande kolobo biso nde boyombo na basoldat ex-phase oyo bomona ko bazali kotelingana na poto boyebaka yango bandeko bango nyonso tu bakofieta bango po ete dossier ndenge ezali awa ezali deux fois te dossier komi likolo oyo wana ezali gouvernement français tango toyebisaki bino eke gouvernement français azwi badécision makasi botala na baarchive ya baémission na biso tosala toloba émission moko oyo tosala ete tolobi gouvernement français bakotaki réunion tala boye bato baseka biso me ntango tolobaka ete bozali na baradio na bino awa bopreferaka mingi nde koyoka lokuta me radio Zumel 1000 tolobaka yango ete biso tozali bato oyo tozalaka na bainformation moko bien précise mpe ya sur soki tolobi likambo ata bato baseki biso me nsima ya mikolo il faut ekokisama bandeko ntango mokolo bazikisaki ambassade toyebisaka bino ke tolobi ete police ndenge ezali wana asazwi makambo na maboko bankete eza kosalama bakomi koleka liboso ya bakamera tozikisi ya ambassade tosali bo bandeko ebele bakofieta bango bakokende prison bandeko encore ndenge toyokaka na prison ya France bandeko soko oye mpenza oza fresh bandeko yebaka ete baprisonnier na ntango bakozwa yo
kuna mwasi azalaka te me bakomisio sikoyo mwasi na bango bandeko ezali somo bandeko nde fois te sikoyo ngwanda aikende sikoyo kodefendre Roger Bongos esika bakangi badiske dire ngwanda kende koloba ete ngai nde nazali mokonzi na ye kozwa badiske dire ezali somo pe pasi papa Roger napesi yo maloba. Merci mingi mama Rosalie pona kopesa ngai maloba. Bandeko babolingo ba peuple congolais tokoyebisa na bino ete tango tolobaka ete awa na poto tozali na ba pays oyo démocratie ezali pe liberté ya moto nyonso tu il faut koyebana ko respecter yango. Mais ba combattant bazalaki kokanisa ete lokola babengi bango na ba combattant bakomi kotelemela bato nyonso bakomi meme kotelemela liberté ya bakongolais mosusu awa na poto. Olingi osala boye yo kosala boye te sala boye yo koloba boye te loba boye mais bazalaki koyeba te ke ndenge balobaka eloko na eloko eza na ta nango. Tolobaka na bino ntango nyonso bandeko poto ezali neti Kinshasa te na ntango ya ex-Zaire to na ntango ya Zaire te poto ezali neti tango ya Mobutu te oyo ezalaki ke yo kanga koloba boye te sala boye te. Awa na poto pe ezali te ke soki kanga balakisi oyo Musapi balobi ete tala mutu wana asalaki bo mbala moko ale mbila ye akangi oyo bake batio na prison sans meme bapreuve te. Awa ndenge ezali wana okoki kokende ofundi mutu mbila zwi akomi na dossier apres kobanda kolandela mutu wana malembe bino bokanisi makambo ya ba Roger Bongos na ba Rex Kazadi babanda kofile bango kala ezali kaka pona makambo pe ya ambassade te ezali kaka pona makambo pe ndenge basala ba makambo kobeta batu kosala ba makambo mbila filaka bango malembe yango na monaka soki police ya poto awa azui décision alobi ke bokende kokanga mutu boye seke bazali na baélément nyonso tout seke bayebi ke ntango bazokanga yo bazokango avec raison ana poto mbila jamais kokolamuka po akende kokanga mutu boye sanka azala na bapreuve na baélément na minute ndenge bomoni bakangi Rex Kazadi ndenge bomoni bakangi nani Roger Bongos na bato mosusu boye bakaite mbila za déjà na baélément nyonso babu eleki ya trop yango na bozali komona ete balingaki balekisa dose ya babozoba na bango bandeko tomona bapaye ebele ezali awa na cadre ya démocratie tomona ndenge nini bikolo mosusu bazali na ba France banini baza pe bato oyo baza na ba pouvoir mosusu na mboka na bango balingaka yango te baza pe bato bazali contre ba pouvoir ya mboka na bango mais basalaka babuzobo ndenge ba congolais baza kosala te ya kotindaka bato ya koorganizaki bandeko tango bato mingi bazali koyeba te bandeko tozali koinforme bino tango police bakendeki na Roger Bongos nzoka nde Roger Bongos ndenge bomonaka ye wana Roger Bongos bamakambo mosusu oyo elekaka na France okomona bakombata babimi bake kosala trouble place boyobobo ezali Roger Bongos na baordre ya ngwanda nde mutatindaka ye. Donc Roger Bongos azali représentant ya ngwanda na France donc ngwanda futaka chaque fin du mois bamakambo tozali koyebisa bino ezali liseki te bandeko oyo tozali koyebisa bino ezali vrai ngwanda nde moto azali mokonzi ya Roger Bongos azali au service ya ngwanda yango na bomoni ete Roger Bongos azali na ba odombo azali na banani donc na ba ex-fazo ya ba DSP banini bango wana nyonso to ata Martin Sali wana Martin Sali azali ex-fazi na DSP bango nyonso tu bazali kosala na mitindo ya ngwanda eza kokoya na ne pas ya Roger Bongos après Roger Bongos akokenda basali réunion ayebisi bango maloba oyo ngwanda tindaki bango basala bandeko ngwanda ndenga azali wana azali na bapio ebele mais boye bakaete bakokoka eloko te bandeko nakoyebisa bino eloko moko po bato mingi bazali koloba ete bayebi politique mais politique yango baza koloba na tango bazali kozala liboso ya Tshisekedi makambo aza koyebisa bango moko baza kokoka koraisonne te mais bavandi na poto bandeko babolingo
na kofungola bino mwa cerveau muke. Oyebi soki occidentaux pardon. Oyebi soki occidentaux baza na pio na bango na Afrique. Soki lembi pio na bango balingi lisusu te bandeko bofungola matoi bien azali kofungolela bino eloko moko très important pe bokoya komona ndenge nini Tshisekedi aza kobeta bino dada ye moko amoni ete situation eza mobulu yango nomoni ete akomi koluka bacoalition bofungola matoi nazali koyebisa bino eloko oyo. Soki ozali pion ya occidentaux ozali président moko occidentaux bazali kosoutenir yo. Soki occidentaux bamoni ete basi balembi yo balingi yo lisusu te bango moko nde mtu bakobanda kosala bapropagande sikoyo ya bamakambo mabe mpo na yo mpe okomona bakosala tu bakotelemisa meme baopposant oyo ya mboka na yo bazali na bamboka na bango bakotelemisa bango mpona koinfluence bango babanda mobulu na bamakambo moko boye mpo ete bango baya kokota me bandeko babolingo naza kofungolela bino eloko moko bino bozomona teke Joseph Kabila azali mwana ya nzambe pe azali mwana nanu oyo occidentaux balingi na ndenge ete bamoni ete azali kosala makambo malamu me nazali kofungolela bino mpona koloba ete bino bato bolobaka boyebi politique me bofungola matoi boyoka bomoni bamakelele nyonso to bozali kosala na poto koganga nyonso to bino bozali koganga awa Kabila dégage boye est-ce que boyoki esika occidentaux bango baye ko appuyer makelele bino bozali kosala po occidentaux soki basi balembi mutu oyo bango bazo soutenir en Afrique ndenge bino bozosala makelele wana balingaki kutu nde siko bango nde mtu basala eloko moko po nini bapuse bino likambo wana moto epela mbala moko mais bozomona teke makelele bozosala bango nie pour na minute bamoni ete Joseph Kabila azali kotravailler bazali na besoin na po ete bamoni ete Joseph Kabila azali moto oyo atie kimia na kati na Congo ata bozali kolinga yango te pe asali makambo minene na kati na Congo donc bamoni ete l'homme qu'il faut c'est Joseph Kabila Tshisekedi nyonso bandeko naza koyebisa bino baza kotape kaka de gauche à droite baza koluka kaka yango na moni ete Tshisekedi baza kosala sikoyo utiliser sikoyo système moko ke ou bien mobulu moko ebima na Congo ou bien trouble ebima ka Joseph Kabila pe akota na kati na baje wana ala bango baprofite mais baza koyeba te ke Joseph Kabila azali sage jusqu'à présent Joseph Kabila azali ko enseigner démocratie ezala na Tshisekedi ezala na opposant mosusu ezala na bato bazali ko ganga ite bango nde ba démocrate Joseph Kabila azali ko enseigner bango qu'est-ce que c'est la démocratie bande ko ba bolingo yangana tozali koloba bino bato bozali ko sala makelele bozali ko lekisa tana bino pour rien mais bozali kobosa na ite Joseph Kabila ndenga zali wana azali lisusu na 5 ans na ye ya mobimba il faut zala kaka zoba to bête pour comprendre ete babiloko ngai papa Roger naza koloba na minute oyo ndeko na kozongela omoni ete tango Kadhafi tango occidentaux bamoni ete ya mutu penza il faut kaka akende bomoni ndenge occidentaux bakendeki ko appuyer opposant libyen bomoni ndenge bacheki bango maboko soki bototali malamu na mobulu nyonso to ebimi na pays arabe bino bomoni teke oyo ya Libye soki totali bien Kadhafi azalaki premier ya ko maîtriser yango mais omoni eloko nini occidentaux basali bomoni ndenge baye ko appuyer bango moko mone même bazwi le devant ya kobomba na te vis-à-vis bakomi même kotinda bavion mpona kolancer babombe mais bofungola pe matoi te soki penza boyebi ete ndenge bozoloba ete Joseph Kabila akomi na suka fe na ye mais il fallait bomituna bolobi bon mutongo tozoloba akomi na suka est ce que ntango biso tozali koloba akomi na suka baoccidentaux basi basigne yango est ce que baoccidentaux bandimi eke Joseph Kabila akomi na suka il faut bomituna te po on siko tozoloba nanu mpona baélection te po ndeko ntango mosusu bato mosusu bakoloba
bolinga te il faut boyeba yango te président nyonso to azalaka na Afrique baoccidentaux basoutenaka ye. Alors yango sikoyo ngai naza kotuna soki mpenza boza bato ya mayele bobanda sikoyo kosala bakalkile bobanda komituna ntango bino boza kosala bamakelele na bino okabila dégage banini estce bomoni ata bafrançais babelge banani baye nsima na bino po ezala wana mpe ezalaka elembo te bandeko wana mpe ezalaka elembo mpona koyeba ke ano ndenge baye nsima na biso seke mpenza basi balembi na bango président aza en place bino bomoni ata bango ata babouge bozomona teke malgré bozoganga malgré tokomi na baélection pembeni mais bozomona teke bapays européen bazosala baplan na ndenge ke banégocie basala baprojet na bango na kati na Congo na gouvernement en place est-ce que kolobela bino eloko te mpona kolakisa ete baza koutilize bino pour rien Tshisekedi paso beta bino badada ata bakonzi oyo bozoloba oyo akendeki akutanaki na mokonzi bobani barendez-vous wana nyonso twana ye moko ezali kaka soki akomi neti na mboka bobie na Angleterre asali tu na bato na ye baza na Angleterre balukeli eta mosusu rendez-vous na premier ministre ya Angleterre aka akutane asololi bamakambo mais ezali teke programme moko officiel oke oyo babengisi mpenza Tshisekedi boye bayebi ke Tshisekedi akoya tokoyamba ye mpona makambo rien kaka soki akomi kuna ale babongisi programme bino bomoni te ata Tshisekedi taba kendeki na États-Unis programme akutanaki na secrétaire d'état ya ONU ezalaki programme moko à l'improvise bato IDPS nde mutu basalaki tu yanga na bomoni ete mokolo bayambaki ye bandeko bayambaki ye kaka likolo pas même 10 minutes bayambi ye kaka likolo bomonaki yango te yango na tozali koloba bandeko bolobaka bozali bato ya mayele mais mayele yango bolobaka tozali komona yango te yango na moni Tshisekedi asa yebi ete situation eza mobulu eloko moko ekosalama te akomi sikoyo olobi ete bino sikoyo bakongolais fo bozwa le devant banini akomi sikoyo koincite bapeuple mpo ete basala trouble mpo bango baprofite na trouble na mais kosimba te mpo ete bacompatriote ya Joseph Kabila bazali na Congo baleki ebele bakolonga te bakokoka te bino moko bomonaka soki IDPS esali bamanevre tindi bana na bakuluna na libanda mpo ete bakende kosala trouble soki bakuluna IDPS babandi trouble est-ce que bomonaka nombre na bango ete mwa liboke kaka mwa ya bato moke est-ce que bomonaka ezalaka ntango ndenge ezalaki ntango ya Mobutu soki Tshisekedi alobi ke bato bobima tobimi ngulu pa donc omoni mpenza plein ya bato bomonaka ezalaka su ndenge wana mpo bato basi bacomprendre alors bandeko babolingo yango na tozali koyebisa bino mpona Roger Bongos na Rex Kazadi na bato mosusu boyebaka ete situation ekomi mobulu situation ezali mobulu ata ntango mosusu baza koloba wana batiki Roger Bongos mais tozali koyebisa bino ete situation eza mobulu Roger Bongos ye moko esika azali jusqu'à présent aza kaka tranquille te mpo ete ye moko ayebi ete badiske dir wana oyo bakangi ayebi babiloko nini oyo ezalaki na bandeko bino boyebi munele malamu te bino bokanisi ntango kaka bapolisier na baye nde ide ye kaka mbala moko ale bakanga baordinateur nde na badiske dir te ezali eloko moko oke basi bazwaka bafuite bafile Roger Bongos bayebi ete Roger Bongos aza na belema moko dangereux oyo abombaka yango a partir ya ordinateur yango na ntango ta ekokaki bakiteli ye bawamboli nyonso mais boyebaka ete Roger Bongos ndenge azali wana malgré liberté provisoire na ye vungule ezozela ye na prison mpo ete bandeko bomoni ndenge bakangi portable na ye ndenge bazwi yango baboyi kozongisela mpo ete toza na poto portable ya mutu bakokanga te ndenge polisi ya antiterrorisme bakangi yango seke bazali na baelema nyonso tu na bamakambo bakobanda koyoka baconversation nyonso tu oyo Roger Bongos asala na oyo nyonso tu asala na ngwanda bakoyeba yango bakoyeba makambo nini aloba bandeko ezali somo ndenge ezali wana bandeko Roger Bongos azali wana esika azali aza kotoka oyo ekomi likambo ete ou bien batie na liste ya bato ya baterroriste babotoli na nationalité ya bafrançais okomi mutu moko pamba batie na prison apres kotia na prison soko prison na yo esili bazongisi yo na pays na yo d'origine donc situation ndenge ezali wana ezala Roger Bongos ezala Rex Somo Rex akomi meme kotangaka bakombo ya bato atanga kombo yuyu mutu mabe atanga kombo odombo kuna mabe bandeko bakolokota bango neti bambinzo
bakolokota bango neti bambizo makambo tozali koyebisa bino liseki te ndeko yo moto ozali koloba ete ntango toyokaka radio sumel mil tomonaka bino tosekaka tomonaka bino te ntina moko te mais bomonaka teke bamakambo oyo biso tolobaka ntango oyaka komonisama bomonaka ndenge lengisaka mokili bomonaka ndenge ningisaka mokili makambo oyo bino bozomona lelo ya barex na baroger bongos botala na baarchive na biso toyebisaka bino yango bien avant tolobi ete gouvernement français bakoti réunion moko pona makambo ya bakombata bazwaki biso liseki bazwaki yango neti liseki toyebisaka bino lisusu ke parlement ya union européenne quelques membres bakotaki réunion pona kolobela makambo ya bakombata bamonaki yango neti liseki mais sikoyo babandi sikoyo musala na bango tolobi na bino bokanga date ya lelo bomoni makambo esalami na France ekosalama mpe na Belgique ekosalama mpe na Angleterre police ya antiterrorisme na Belgique bakosala mpe action na bango bokanga makambo nga naza koyebisa bino na Angleterre mpe ekosalama esika nyonso bakombata basalaka mobulu ekosalama oyo makambo naza koyebisa bino ezali deux fois te ezali vrai mpe ete bazwaki décision mpona basilisa bozobo nyonso bakombata bazali kosala na poto mpe ndenge ezali wana bapeuple congolais boyebaka ete congolais nyonso tu akoretrouve tranquillité na ye mpe akozala libre ya kosexprimer comme avant mama Rosalie nazongiseli yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai maloba. Bandeko babolingo na koyebisa bino ete il faut boyeba yango makambo oyo ndenge tozali koloba ndenge bomoni bafieti bakombata bozwa yango liseki te makambo ekomi na niveau ya likolo. Boyebi tango bayaki kokanga Rex ka grave oyo bino bolobaka Rex kazadi me biso tokomi kobenga ye Rex ka grave po ete bakanga ye na bamakambo ebele bandeko batikaka ye tango wana azalaka kaka soki bakangi ye ale batie na file azalaka na mwa mbeli na yo komona akati file abimi akei wana kaka Rex azalaka innocent bandeko tango polisi ya antiterrorisme bayaki na tongo baye kofieta ye akanisaki ete aza kaka na affaire na bapolisier oyo bayaka kozwa ye bapolisier ya municipal oyo bayaka kozwa ye mpo ete bakende koyoka ye kaka ebongo azonga bandeko nzoka nde oyo bayaki kozwa ye mbala oyo sikoyo polisi ya antiterrorisme bandeko deux fois te balobi ete tango bayaki bandeko tala kaka Roger Bongos balobi azali moto ya munene mais modèle batokaki Roger Bongos bandeko balobi modèle batomboli Roger Bongos akomi papier balobi onaki deux fois te bandeko tango bakangi Rex akanisi kaka ndenge amesana bapolisi oyo ya commune oyo bayaka kozwa ye ko ya omonaka bapolisi apompo bandeko tango bake na ye siko na direction oyo bandeko oyebi kuna ezalaka soki baza kosambisa oko bakotisi yo sikoyo na salle moko boye ozali kaka yo na OPJ bozali kosamba bandeko ezali somo bandeko baminito ndenge tozali koloba ete Rex ndenge azali wana donc soki bokebi te bandeko Rex tango mosusu ye penza komona ete ekozala prison direct ata ndenge bato bazali koloba ete bakotika ye banini ata soki batiki ye bandeko ezali kaka liberté moko provisoire me bakorekipere lisusu ndenge Roger Bongos aza wana bandeko Roger Bongos motoki ya mobeso eza kobima mpo na minito ndenge ngai mama Rosalie nazali koloba bazwi deja basekele ebele na disque dire ya Roger Bongos pe basekele ebele na baconversation nyonso bandeki kosala na bangwanda na baopposant congolais ndenge nini ya koplanifie bamakambo mabe na mboka bazwi yango nyonso Roger Bongos ndenge azali wana bandeko akomi na grand problème na kati ya France bazwaki yango liseki ye ndenge azali wana soki okebi te bafrançais soki kaka batie bango kaka na liste ya baterroriste ma bokomona ete bafrançais bakobotola ye nanu mokanda na bango balobi bopesa biso nanu papier na biso oyo bandaki kobeta tolo moi je suis français je connais mes droits tu connais tes droits mais maintenant
sikoyo nde droit wana elobaka ete je connais mes droits droit wana nde kofrape yo sikoyo Roger Bongos bandeko bolingo yango wana tozali koloba ete ezali pasi mpe mawa komona ndenge nini bato bazalaki kosala makelele me bayebaki teke mibeko mpe ekoki kofrape bango babandaki komona kaka bango babandaki komona ondire ete bango nde moto basala mibeko na kati na France bazongisi meme na l'état français nsima me lelo bandeko ekomi sikoyo question ya kolia vungule bandeko balobi ete Rex akomi kotanga bato omona bakotuna likambo boye bokeci monoko supu boye moto boye dombo bandeko Rex na minito esika azali akomi kotanga bakombo bato pamba bandeko na yuyu mutu pe basite bango kuna somo ekozala somo bakolokota bango lokola mayebo bakolokota bango bandeko deux fois te ezali somo bamosusu bakowanga na ete bazali bakombata histoire wana modele ndenge ekomi kokendele bazweli bango systeme oke o ndenge balobaka ete bazweli bango systeme oyo bakokanga bango mpenza na tenai bakosere bango mpenza bien ebongo nsima tomona lisusu baoyo bawutaka Angleterre toke komarche na France na bateni na bino bolataka na banzi ete mbala oyo bandeko bokopakata mbango bafrançais basi bazweli bango sikoyo décision kaka ndenge na bateni bango balataka ongai colonel soki nani ongai général ngande oboye bandeko terrain na France ekomi moselu oyo tozoyebisa bino ezali liseki te terrain soki mokebi te bandeko ndenge kaka bamakambo bakomona na disque dire ya Roger Bongos soki ezalaki na baple ya mabe oyo ngwanda sa pesa ya bomba bandeko soko bokebi te bakoluka mpe bakokanga ngwanda mandat d'arrêt international ekolanda ye bandeko bakoluka ye bandeko makambo nazali koyebisa bino liseki te ngwanda ndenge azali ona tala ndenge bakangi disque dire ya Roger Bongos ndenge bakangi 3 disques durs mobimba bandeko nazali koyebisa bino seke bainformation ese epesamaki basali yango pamba te bayebi deja bahistoire nyonso mpe bapolisier na bazalaka ndenge nini okomona mpe ntango mosusu un français policier ya anti terroriste ayeki wana asali mpe connaissance na Roger Bongos basololaka Roger Bongos mpe aza koyeba te aza kosala neti aza kosoutenir lit na bango mpe bapesi ye confiance donc seke bazwaki deja bainformation nyonso tu ya Roger Bongos yango na basaisir yango bandeko ndenge ezali wana Roger Bongos esili bandeko naza koyebisa bino ete Roger Bongos esili na kati ya disque dire wana baza deja na ba fuite d'information ke bako retrouver ba biloko ya minene na bilito ndenge ngai mama Rosalie nazali koloba seke basi bazwi ba elema ya makasi oyo Roger Bongos babandaki kosala na ndenge ya molili na bangwanda na banani me ndenge ezali wana boye bakaete histoire ekomi na suka bakolie bino bandeko po bomona ete bozali bato moko bozali penza bato bozali kolala pongi tango tolobaka ete boya tosangisa maile totonga mboka bozali comprendre te bandeko bino boyebi te soki penza baoccidentaux ezala bafrançais bazalaki na besoin Joseph Kabila akende ndenge bozoloba ete baoccidentaux sikoyo basiba bino bokanisi ndenge kutu makambo ezwa kosalama bango balingaki sikoyo baleka na nzela na bino mpo batiela yango moto me bomoni ete baza kokipe bino ekomi kutu bakomi lisusu kofieta bino moko bato bobandaki koloba ete oyo toza kobunda mpo na mboka bakomi kofieta bino mpo ete kolakisa ete babuzomo nyonso bozali kosala ta oyo bino bozali kolobela ete Kabila dégage mpo na bango ta wana nano ekoki te na banzi ete bato mosusu bakoloba ete mama Rosalie azali liboma me soko olobi bongo se koyebi politique te mpe ozali comprendre rien yango wana makelele oyo bozali kosala kaka tika bosala me na minute oyo boyebaka ete eloko bino bozali koluka tana yango nano ekoki te mpo bozwa yango nalobi moke me nalobi mingi bandeko boyebi ete tango bozali koloba ete yuyu mutu akomi combattante yuyu mutu azali kobunda mpo na mboka te bandeko yuyu mutu azali kobunda mpo na mboka te yuyu mutu problème na ye ezali nini
problème ya yuyu mutu ezali kanda oyo abimana ba musicien mosusu oyo pe balaka eke o libala o boy makambo yango erata yuyu mutu ndenga azali wana bato nyonso na France bayebi yuyu mutu abima meme na faire egola yuyu mutu selon kaka bamakambo tokozwa paraît-il aluka meme wera son pe yuyu mutu abima meme na somono kaka somono ya boboyo kaka somono azalaka epai ya kofi pe yuyu mutu azalaka lisusu mwasi ya mwana mobali moko babengaka palusi présence donc azalaka lisusu likangu na ye donc yuyu mutu ndenge azali wana yango na tozali koyebisa bandeko basi oyo bozali na bamabala na bino ya malamu na mibali na bino bokeba soki bomoni ete bozali na mabala na bino bomoni ete yuyu mutu azali koyana bokeba mbuma ya mabe ya kopola oyo ezali lisusu likambo ya kobombela bino te me tozali koyebisa bino ete yuyu mutu azali mbuma ya kopola soki ozali na mobali na yo ndeko kopesa confiance toloba ete oyo yuyu mutu bandeko azali meme pre ya kobima na mobali na yo po ete epai na ye ezalaka lokola ezwi ndenge balobaka yango la tozali koloba bandeko bakongolais to bakongolaise nyonso tu oyo bozali na bamabala na bino surtout bamama congolaise bokeba oloba ete nazali na mobali na ngai banini ozwa opesi confiance na yuyu mutu abanda koya kotala na keba po ye azali na système oyo balobaka ezwi makambo nazali koyebisa bino ezali liseki te ntango mosusu bato bakoloba kaka mama ozali me nazali koyebisa bino ya solo bokeba yuyu mutu azali moto akopesa confiance te yango na bomoni ete tala tina ndenge mokonzi akendeki na Belgique kaka na mwa butu moko bapesaki ye lala na ndako ya Armand Tungulu mwa nui moko wana yuyu mutu asilisi maloba fiu na monoko amoni esprit ya Armand Tungulu eyeli ebandi koyebisa ye bamakambo bandeko bapesi yo kaka butu moko ebongo soki bapesaki ye 2 nuits be 3 nuits na banzi ete ti alingaki aloba ete Armand Tungulu abimeli ngai alobi na nga boyo tovandi tozali po ete biloko alobaki bandeko oyebi ete na banziko ntango ye moko aza koloba ete Armand Tungulu ayebisi nga makambo na mwasi ya Armand Tungulu ntango aza koyoka ngo azalaki na susi ya makasi wana na sa motema koloba Armand Tungulu vraiment nga nalelaka ntango nyonso to awa esika nini batya nzoto na yo akoyata te alobela ngai aloba ete bakunda ngai place boto yeba ye aza kokende kaka kobimela yuyu mutu bandeko na banzi mwasi ya Armand Tungulu amitunaki makambo ebele alobi yango oyebi ke bandeko ata ngai moko mama Rosalie esika nazalaki nalobi me Armand Tungulu aza méchant mpona nini nalobaki aza méchant parce que ntango akei na Congo akei kosala babozoba na ye apense nanu na bana te apense mpe na mwasi na ye te na babozoba akendeki kosala ase retrouve mort ntango akufi bino moko bomoni ete ndenge mwasi ya Armand Tungulu alelaka ntango nyonso to Armand Tungulu nzoto na ye eza kolukaluka kokende ti na baambasade ba États-Unis kopesaka balettre po ete baluka esika koro na ye ezali me tala sikoyo yuyu mutu aye alobi nalali na mbeto Armand Tungulu na moni esprit ya Armand Tungulu ebimelingi elobi tala boye bosangana bozala lisanga me mwasi ya Armand Tungulu place azali miso eteli sikoyo ngai nazali koloba boye donc Armand Tungulu aza motema mabe mpona nini nalobi bongo ntango akei na Congo apense na bana na ye te apense na libota na ye te ake kobamba libanga ase retrouve mort et puis mwasi atikali azali kolela mpona yeba esika nini nzoto na ye ezali tala lisusu ye Armand Tungulu olie bimela ta mwasi na ndoto alobela ye tala bo rien Armand Tungulu a préféré nini kobimela kaka yuyu mundu po ete yuyu mutu autaki na France ye alali na mbetu na ye abimeli ya bandiki koyebisa ye makambo bandeko donc oloba ete meme Armand Tungulu azalaka na confiance mwasi na ye te tokoki mpe koloba bongo yango na tozali komituna eske makambo ngo yuyu mutu alobaki ezalaki kaka alobaki po ete bapesi ye nui moko alali na mbeto Armand Tungulu esali ye plaisir akomi koloba bilobela ou bien koma bandeko
kokoma kaka na ndako ya bato mbala liboso na kobota mpe makambo yuyu mutu lembisa mwa moke. Vraiment likambo bandeko esali bato ebele mpasi mpo bamoni ete yuyu mutu mpenza te aza somo nimero. Bandeko bolingo yango na tozali koyebisa bino ete il faut na ntango oyo bozala mayele boyeba ete ndenge ezali wana botala kaka ndenge scenario ya makambo nyonso to ebandi bandeko bokomona ndenge ekosuka. Me bandeko soki bokebi te Roger Bongo sapoki ko perdre mokanda na ye na kati na France oyo nazali koyebisa bino bokanga yango po ete makambo bakomona na kati ya disque dur na ye. Soki bomoni mbila aye a saisir ba disque dur seke ezalaki banquette moko ebanda kala bafile pe bazwi ba elema nyonso bayebaki ete nyonso tu ezali na kati ya disque dur. Yango na bomoni ete Roger Bongo ndenge azali wana aza korespire na bombone mpe azali kotoka place azali kotoka. Me bandeko tozela kaka suite ya makambo nyonso nde tokoyeba. Me kanta Rex Kagrave Rex azali nano kolia vungule bafieti ye kuna kaka mwana mobali moko boza komona ndenge azali koleka na internet. Rex ndenge azali wana lobi akobima on dirait yende akomi police ya anti-terrorisme okay ya koya koyebisa bato na internet ke Rex akobima lobi. Bandeko Rex akanisaki ete azali siko na affaire na bapolisi oyo kaka ya municipal oyo bayaka kozwa ye. Me azali koyeba teke oyo baye mbala oyo bandeko bapolisi ya anti-terroriste. Bandeko wana deux fois te bandeko ye moko Rex amoni ete non asalaka bama seki me mbala oyo deux fois te bandeko Rex azali komona makambo na ye azali kolia vungule sikoyo me elambeli ya poto bandeko baza kopesa bango mwa vungule me vungule ya systeme ya poto. Bandeko Tshisekedi aleki passage ya Tshisekedi etikeli bango ndire libabe. Passage ya Tshisekedi etikeli bango ndire libabe bandeko. Nako kende ya Tshisekedi na tongo baza koya kofieta bango fiete. Bandeko babolingo nene esilite bozela na sima ya bangonga tango tozali kozwa kaka ba information tokopesa bino po toyebisa bino ndenge nini situation ya makambo ekomi. Me ndenge ezali wana bandeko Roger Bongos akomi na grand problème na kati ya France. Azali moto moko soki badécouvrir ba makambo mabe na kati ya disque dur aza capable ba français baza capable babotola nanu mokanda na bango po ete na minute oyo bazoclasse bango lokola police ya anti-terrorisme eyaki kokanga bango donc bazoconsidere bango comme baterroriste na baacte na bango. Bapeuple congolais bobosa na tepe tosengi na bato nyonso to bazali kolanda information boyeba ete lokola police ya anti-terrorisme moto baye kokanga bango donc baklasse bango batie bango na classement ya baterroriste. Donc c'est que niveau ya makambo ezali mokete ezali likolo. Bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali na nsima ya bango ngande tokopesa bino basango tobombeli bino po ete boyeba situation ya makambo ndenge ezali koleka mpona koyeba ndenge nini evandeli ya bakongole awa na poto mpe bamakambo mosusu oyo ezali koleka na mboka na biso RDC. Merci. Bandeko babolingo na bandi dutukolanda émission na biso oyo tosileki kolekisa yango po ete boyeba masango nini oyo bino bokodekozela na bandi ete moto na moto asili kotere leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bofwani na bandi ete mbala ya nsima biso bokozumela nini tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo. Merci mingi. www.zumelmin.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala deside nsima ya bangonga